Merci beaucoup. Donc, nous avons remarqué, et ça fait, maman Loba qui te l'a été fêté. Voilà pourquoi tout le monde va se lever. Il y a la maman d'adoration, les louanges. Donc, maman Loba qui, pas question qu'on est là. Les autres qu'on est la maman, c'est la maman. La adoration, la louange. Voilà pourquoi tout le monde soit fille à maman par rapport à Oza collègue. Tout le monde dit maman, vous avez 5 ans, il y a la maman, tu évites. Tout le monde dit maman, vous avez 5 ans. Et vous avez 5 ans. Mawa, et bon, vous avez 5 ans. Pana maman Olangi. Bisa za siège ya Cotonou na Benin. To yaka wapana wakunda papa Olangi. To yeba kiteke mama kokeni. Muko papa akufaki mama mutu ankuraja kibiso. Ale papa lobito le laye na louange na adoration. Siko mama pe aye kokende to sangisi yango nyonso na adoration na louange. Mama asali mingi na bomo ina biso. Nzambe mama langa asali mingi na bomo ina biso. Biso ba oyoyo. Ba mama ba bota biso, ba teka biso na kindoki. Nzambe mama langi ayeko piko na biso. Nzambe asokoli biso, nzambe abimisi biso na kati ya molili. Place biso ngana kendeki na ngana Cotonou. Na yebaki na ngana nzambe awa tena Kinshasa. Lake ko yebela nzambe mama langi na Cotonou. Nzambe alongoli ngana kindoki. Nzambe alongoli ngana na kindoki ya libota. Nzambe mama langi. Ngana kende kuna na Cotonou. Na yebaki nzambe ya kombate. Na nzambe asalinga ngolu. Lake ko yeba yena komba. Nzambe ya mama Olangi mobali nga aza béninois nzambe oyo mobali nga découvrir nzambe ya mama Olangi lelo oyo nde nazoloba boye ye moto azali président ya comité de funérailles ya mama na papa Olangi na Cotonou donc bazolela yango tozokumisa nzambe c'est vrai motema eza pasi mais tozokumisa nzambe soki mama Olangi andimaki te vision oyo aleli pendant 8 ans po biso ba oyo lelo tozala tokaki kozala lelo te yango wana tozosepela tozokumisa nzambe mpona 27 ans ya ministère tozokumisa nzambe mpona oyo nyonso asali na bomoi ya mama na papa Olangi tozokumisa nzambe yango wana toza na esengo toyebi kata bakei bakende kopema pembeni ya Yesu Masia oyo anza nzambe na bango biso mpe tokotikala te biso ndenge totikali boye tokokontinue kaka na œuvre oyo po bango esali bino ndenge nini mama papa outi kokunda papa et puis lelo tokomi lisusu na lisolo ya mama vraiment esali bino ndenge nini pasi na motema pasi mpenza pasi makasi papa nakoki koyebisa yo te kake oyo balobi kake na motema kake tondimaki te me nzambe ye abongisi ndenge wana soki ezalaki mpo na biso mama Olangi akoki kokende te nga nabengaka mama Olangi la femme de la bible mama Olangi moto alakisi nga bible mama Olangi alobi liloba ya bomoi mama Olangi alobi mama Olangi atambolaka na bible ekomeli ye neti elamba mama Olangi ayebisi biso thème de l'année Manassé s'humilia profondément. Thème oyo mama Olangi expliqué yango nanu te. Mama Olangi expliqué thème ya Manassé te. Akende ndenge nini? Mama Olangi akende nini Manassé nanu expliqué yango te. Mais nandimi kaka akomisi nzambe que son âme se repose en paix. Merci beaucoup. Tu vas continuer toujours. Donc, vous remarquez que le drapeau s'est levé. Les lots, qu'on est la maman. Na adoration peu louange maman nenga loba en tout cas donc drapeau est élevé et la célébration il y a que la maman nenga bien donc merci beaucoup Fabrice Mutombo to so la peine maman donc maman to moni ko les alaki ko la me bongo ni esengo ezani ni boye likambo nyonso eza na tango nango papa nzambe ye moko alobi na makomi na ye chaque chose a son temps. Et comme na taille à maman, et ça qui taille à papa. Souvent comme na taille à maman. Oh ya biso ba na nzambe sengeli to loba ezaka ka lokumu ezonge pa ya nzambe. Parce que maman alakisi biso nzela ya mabete. Alakisi biso toujours quand na repentance, alakisi biso toujours bosembo,
alakisi biso toujours kobanga makambo kotosa nde liloba oyo mama atikeli biso na nzela liwa na ye tocelebre yango ozomona tozolela me na kati na bonzambe donc mama akei na sembo biso mpe atiki biso na sembo tozocelebre ka oyo ezali liwa na ye malgré to ezali mpasi kokabwana eza mpasi me nzambe ye moko mutu azwaka nzambe ye moko mpe mutu apesaka yango biso tokolobaka merci célébration oyo tozocelebre eza kaka na ntina liwa na ye biso touti mosika touti siege ya solo na ngola toyeka mpona kocelebre kaka oyo ezalaki liwa ya papa mpe toye kokuta lisusu liwa ya mama alors eza mpasi mingi me na nyonso tokolobaka merci na nzambe ndenge ye moko alobi ke atikeli biso kaka bénédiction alobi na biso kaka ke nzambe apambola bino donc toza ya kopambwama na liloba oyo atikeli biso yango tozocelebre ye. Ah oui, merci beaucoup. Donc on doit continuer toujours dans Moussala. Ok, donc le coup moi je n'ai pas encore l'un des pèses à caper à suivre. Toi mec un peu consolant ma maman en tout cas. Mbote maman. S'il vous plaît papa. Mbote. Hein? Je n'entends pas Lingala. Oh, tu n'entends pas Lingala. Je n'entends pas Lingala. Ok, merci beaucoup, merci. Toi qu'on continue. Toi qu'on continue à Moussala. Ok. Une chose que je peux dire, première chose, Daniel dit, Dieu fait ce qui lui plaît. Personne n'a ce pouvoir-là de lui poser la question, que fait-il? Tout ce qui lui semble bon, de faire dans les cieux et sur la terre. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Daniel. Et une chose comme, en tant qu'homme de Dieu, et pour tous les enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde, ils doivent savoir une chose. Vous savez, il y a beaucoup des insensés, comme la Bible dit, qui aiment interpréter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Chaque personne a sa mission sur la terre. Même ceux-là qui servent Satan, ils ont leur mission sur la terre. Alors, combien plus forte pour celles-là qui ont été choisies par Dieu, ou par Dieu, avec ces grands travaux qu'ils ont plantés partout dans le monde. Voyez un peu les différentes délégations qui sont venues dans le monde. Cela atteste réellement qu'ils ont fait leur mission, ils ont terminé leur mission. Et en tant qu'homme de Dieu, ce que moi je peux dire, c'est ça. C'est un miracle. Dieu a appelé papa dans son royaume, les jours de l'enterrement, après 2 jours. Le même Dieu l'a appelé maman. On peut que glorifier Dieu. Dit merci au Seigneur parce qu'il les a donné la mission, ils ont accompli leur mission. Et aujourd'hui, on peut être là pour encourager les combats spirituels, toute la famille. C'est un peu ça ce que je peux dire. Merci. Le prophète Kadamami, il est là, il y a ça. Moi, mon frère, il est là. Interpeller premièrement l'église de Nzambe. Nzambe a fait maman mission. Mission na ici. Nzambe a fait maman mission. A bengi. A ke na bokonzi na ye. Alors, biso ba oyo totikali interpeller biso. Bango ba kokisi tinda na bango. Bongo biso ba oyo totikali na bango. Est-ce que to kokisi tinda toza déjà ko to sali atapa na oyo Nzambe apesi biso lokole tinda kati na mokili. Tala musala papa na maman basali na mokili mobimba eza confirmé babimisi bana ndenge na ndenge batelemisi ba église ya ndenge na mokili. Moi je pense que la Bible dit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu par négligence. Allah ki la mama be oyo aza kosala musala na Nzambe na bolembu eliko ba biso ba oyo tozo etinda na Nzambe toyeba pe kolamuka tosala musala na Nzambe na ndenge oyo ekoki parce que Nzamba kotuna biso et puis akojuger biso parce que Bible dit l'œuvre de chacun est koleka na moto
komeka yango na moto mpona kotala soki mpenza eza œuvre oyo elongo bani oyo ngai nakoki koloba to mpe commentaire mpona kofortifie tozaka mpona kofortifie libota epuis ekolo na nzambe mpona makambo oyo monene oyo ezwi biso. C'est vrai ke na nzoto ekosala pasi parce que tozali bato, kasi lokola bato ya molimo tokokumisa bobele nzambe parce que mosala oyo basali en tout cas bakende kopema. Amen. Kaka iswawa papa ki mama ki kompe komituna sika watima ekozala boni kwa bilembo na ebite na ndenge ya bino basala na nzambe mwa bilembo ezali kote nsima ya mama nsima ya papa likambo oyo ebunga nzela te isala komba spirituel tomi tunisama te okosefi motema kote wana Bible lobi à livre ya Amos chapitre 3 verset 7 Nzamba sala ke loko te na mokili soki na révélé basali na ba prophète était Dieu fait rien sur la terre ça va révéler à ses serviteurs les prophètes. Je pense que Mosai na Nzambe moko monene tango biso za kokola na ba année 80 basala ki neti ba oyo ba bandeko ya basima ba papa na biso mama Domitila mama wana kufa sima mikolo misato aseko alobaki kosimba nzoto na ngai te Nzamba mema likolo asonga bato bayebi makambo Nzambe malamu na bande 80 bakoyi ba témoignage wana mama wana nde muta prophétisa mpona mama Olangi mpona ministère na 89 après 20 ans mama Olangi amoni misala après 20 ans baye koinvite mama wana mama tango aye awa alobi naza kosala eloko nasengi permission pa mama Olangi te kasi naza koloba oyo Nzamba ayebisi ngai nayebi ke na prophétisa il y a 20 ans passé na 20 ans wana nyonso Nzambe déjà katuna ponaki moto ametaki vi ya moto wana ezala lokola Saul mais lelo bobenga ye Saul takomi Paul boyebisanga bamama lolenge wana bazala ba expérience na Nzambe o bamona ba expérience na Nzambe baloba makambo ya somo pe kilo tango papa na mama baza vivant balobi yango pe ba prophétiser ba telemisi mwana yango balobi gi ba telemisi elingi koloba biso basakoli tokotelema kaka na maloba oyo Nzamba alobaki na nzela ya mama parce que ça makambo mosusu Nzamba akobomba epai ya visionnaire mais atiki makambo mosusu Nzamba anobombela yango David mais azotinda Natan mpo ainterpele David alamusa David alamusa conscience ya David mais David ye moko ntango bakolamusa ye azongi na nzela. C'est la même chose. David malgré yemoko azalaki prophète mais azalaki pe na ba prophète lokola ba Natan po ba interpeller kai po na ngai Nzamba sha lobaki oyo nga na kotelema kaka yango wana. Moi je pense que bato nyonso bazala molimo na Nzambe bameka ko visionner prophétie wana soko za ya Nzambe ya solo okomona penzaki malili kokoto na nzoto okososola ete Nzamba lobaki. Moi je pense o ngai na kokoloba yango wana. Je pense que naza sous un commentaire mingi à Rosana. Voilà, merci beaucoup. Tout ça qu'on continue toujours na ba image na bino de to saki bino en tout cas, tout ça toujours na aussi kapona kolela la maman loba ki to lela été to lela na ba cantique adoration et louange. Voilà pourquoi bandeko tout baza mobiliser ya la maman en adoration et louange. Voilà pourquoi on va essayer un peu de parler na bandeko ba ebisa biso nini ya malonga o batikel nango ya maman. Tu dois continuer toujours na musa na biso parce que maman a sali ebele na mitu ya batu et batu basa émotionné même ya omona lelo susu maman azali susu na kati ya batu te mais maman akeko pema en tout cas rien à dire parce que Seigneur nda pesaka et mtazui en tout cas to comme kempe ko solona bandeko to eba avina bango. Bonjour maman. Oui papa bonjour. Boni maman. Malamu na ngolo Nzambe. Et tu ko eba maman nini ya malamu retenir et pas maman Olangi. Ya malamu eza mama atei biso mingi. Atali alakisi biso lolenge nini ya kosambela. Atei biso vraiment ya mingi ebele papa ebele.